Regola silisi ba warrior na fali na wera so na héritier mayele. Souté ya pamba pesi bango, bazui vertige. Ba bosani ko sala ba promotion ba concert na bango moko, na ba album na bango moko ebungi na playlist. Ezo yeba na souté ke bazana album. Ba écoute ba ko so sala sa ba écoute te. Bango ba trel ka ko répondre fere. Tant que sabino ki Regola za ya mukolo. Mutu mukolo nda yeba ka ndenge nini asala ka mwana muke po asepela. Mais ce que vous avez dit, c'est que vous avez et puis, beaucoup de la série, tous na Salongo. Émission à Salongo, il faut montrer aux Kinois une propriété à Bissoumoko, Zalaki. Nazolo Batek, non ça, pour nous relaxer. Tout beau, ça n'a pas chaque samedi, tous na Salongo. Alors, soit pour nous réveiller encore. Très belle idée. Bakinois pour réveiller les sous chaque samedi nous sur la chaque propriété dans le plan on a surtout lingi Kinshasa moi comme les sous propre donc bisomoko toi il va la place nini et puis au sein dans la PC gouverneur Daniel Bumba bâtir la place à ordure place où on boit karamati tito yeba musa boye au moins la Suisse sur que la Suisse joie papier boaka au moins on mutaza na sima à logo tiango pour nous relaxer ok non ben voilà au cours ça la beauté parce que bazan a souci à beaucoup na bango donc la sensibilisation il y a l'actualité que nous avons eu pour s'organiser la sensibilisation on appelle si nandenge bolinga musique na ye nandenge bo somba album na ye nandenge bozo kokota ba concert na ye nandenge bo défendre musique na ye bozo défendre ye na vis-à-vis ya banguna na ye voilà l'échange entre bino. Cela veut dire que yo se contacté au tikala na qui fanatique. Si vous avez loko moko oyo muto asali eza bien te, osali live obi a koto bwebwe, mais ya mafinga yako tali sendenga kotambola te azamwa muketa mukolo. Émission wana pona nga pour un musicien, moi je trouvais ça bien. Nga nazo ki on a ba paramètres belé, nazo on a paramètres ya mutu mo palobi a. Ba te belé ba kalise nga na ko échouer na Bercy Arena. Ba collègue belé bazo zelanga na kweya ba souhaiter nga ba bonne chance te na tour na bango nde ba obeta nga na yopesa bango ba bonne chance pona laksa bango ke libulu bo kunda bo tumola ki pona nga comme nga na dindite bonne chance na bino bo sauter libulu wana voilà tout comme ekokoza nango pe na ndenga bien a jouer ne ka grandeur d'esprit que non, nous sommes des collègues en musique, nous sommes aussi des adversaires. Pour adversaire, pas souhaiter à mon bonne chance. Donc, ils ont des paramètres belés. Donc, quoi que l'oba, na faire, quand on a combat mouton, te, baron linga côté, te, y a une émission qu'on colle avec preuve année, fallait tant à combat, y a artiste moussou, à encourager à capé, à l'oba pe bazan a problème te. Parce que, moutou jamais coquille, on peut jamais tolérer que artiste moko ya alobake ngana otolingana te ngaye na linga kete te nandenga diplomatie ça ne se fait pas siko polémique bato ba lukiango eza ba warrior te polémique ya biso ya wera ya faire pardon bato ba lukiango eza ka certains fanatiques ya ba golwa bango moko ba warrior ba ena bango kana sima ba golwa mutu ba bandi polémique yo to sepelité pourquoi tangi ba combat batu yango ba dinga musu ba koti yango ba warrior peut ba profiter mais départ ya polémique yo ezana ngo ba warrior te voilà donc j'espère que beaucoup bongi ça puisque vous aimez l'artiste ce que l'artiste fait ça doit toujours être bon pour vous donc même si un moment c'est que lui il fait parce que c'est un humain ngo bate bonji maganyoso. Au bon dibité, il faut avoir de la manière de parler à l'artiste. Il faut avoir de la manière. Artiste aza politicien te, au boko balto, se penamboka te, banjele zo salamate, bandini boye te. Artiste aza muto afanda ka commune Zembo, abimisi, a travaillé en studio, na ba musicien tout, bino bo apprécier botalité. Papa, Zembo to mona ki vraiment genre, hein, ça c'est comme ça, voilà. Moni siko bo comprendre vision fait les anango, donc tu sais que fait rigola ndi. À sa puissance, à sa base, à sa voix fondamentale la musique, au Tiakatembi. Bino moko bokomi troublé. Faire l'obéli kaka bino te, faire l'obéli marambono sur République. Alobéli marambo ba loso bumba, alobéli ba salite zana kisasa ba marambo ibele. A PCP dédicace en gros. Alobi moto moko ta boakili ba tunyoso ba bonne chance. Mais siko bino bozo sirika nini.
soka lobaki pona mutu moko bolinga bosilika mais alobeli bato nyonso moto alinga asilika ezalaki nyonso bi po vi na ya bosanaki ye mais siko nyonso bi moto alinga asilika me bino siko bosiliki na place nyonso bi bawareur bakomi bafanatique ya nyonso bi ye. Chaque sortie médiatique ya Ferregola ezalaka ba leçon de vie, eza ba leçon ya morale, eza ba leçon ya encouragement ya ba jeune bazala ba courageux à interpeller rappeler l'état vis-à-vis na ba devoir na ye pour na biso peuple, surtout sur le plan social et sur le plan sanitaire et sécuritaire. Ferregola rappellera tout le monde. C'est là où ba autorité na biso balinga te faire visa. C'est parce que Ferregola est artiste engagé ou alingi mboko na biso développer, tandis que ba autorité na biso balingi mboko développer te. Mboka ville le roi Kinshasa eza capitale la République démocratique du Congo, eza miroir na biso nyonso, eza référence. Congo Kinshasa eza hub et pas na biso informatique hub eza eloko ba sera eza nango eza loko rond-point ou bo interconnecter nango ba câble ya biso ya réseau pour partager diffuser ba réseau à longue distance. Eza loko na ville oyo ozali mais siko pona ko étendre réseau ya câble qui ndeka na bimaka na routeur comme quelque part comme bloqué. Alors pour nous connecter on a support transmettre sous données bien et comme musika de batiaka hub. Kinshasa c'est le hub il y a développement ya Afrique centrale. Kinshasa c'est le rond-point et sika oyo ba vieux ko kitawana po ki na ba pays mususu. Vole comme mapalbo Afrique du Sud tele ki France et ko bima Afrique du Sud ki tiwana nano. Et puis mima muke et je peux ba passager na boki na bango France et bimisi ba passager mususu awa et qui na bango pe de bamboka mususu mais Kinshasa lelo comme ville est insupportable ba vivre saleté za partout mais au lieu qui ba pesa ta éducation sanitaire moi maman nanga ebisaki ngaki na kota bolo na zaka mwana na moins une année biso na Kisangani à l'époque tozalaka na période na salongo et salongo basala bayena nga basala salongo à l'époque papa nanga azalaki étudiant naza 6e de la famille à l'époque papa nanga azalaki kosala sa basala salongo babosana kolongola salité wana ba grand frère nanga et tango bakapita ya quartier bayaka koleka kovérifie bato basali salongo te baza kokanga bango bakende bango bureau ya police ya quartier et bakanga biso nga nazalaka na mama bakanga bakulutu nango bakinanga classe papa akinanga pe classe akinaka université bazokanga na mama bakinanga na kota boloko naza moke nalala na boloko te me na kota na boloko mpona nini bayeye nanga basalaka salongo balongolaka salite te. Alors même koédike bato baza na capacité ya koédike bato basalisa salubrité deva baporte na bango poubelle koboka basashe biloko ya déchet koboka yango balingi oyele kolisa bato te oleki yango nde bafutaka baespace publicitaire na télévision elekisaka tozanga koyeba soki RTNC mosala yango ezalaka nini tandis que RTNC lokoza chaîne de télévision nationale il a fallu à travers ministère ya communication na ministère ya aménagement na ministère ya infrastructure bango balingaki barabole plan batindaka chaque fois RTNC akende a filmé ndenge nini ba commune ezali na ndenge nini pe bazosala salongo bayana badifusaka ba image wana bango pe ba autorité bazosalaka salongo tant bango basalaka salongo mokola salongo caméra RTNC ki ezofilme bango ndenge bazosala salongo bazofilmaka bakartier basalaka salongo te comme ça et décourager bakartier basalaka salongo te na bakartier basalaka salongo bacompare bakartier oyo baza kosimplike na salongo bokomona propriété okoma na mboka rapidement bagene bakobana kosala kirage beaucoup allouer fonds na chaque quartier bachef ya quartier baluka bagene bapesa bango mosala ya kobongisa babiloko wana esengi même pas babildozer kobongisa kokiri bakanive esengi même pas babildozer so bopesi bagene moyen bocréema fond moko wana mpona chaque jeune chaque avenue bazala 2-3 personnes bokanisiki salite kozala na mboka ekozala jamais na mboka Ferregola il a raison mboka ezokufa c'est parce que les autorités bazo envier bakendeke na bango na Europe et omona tout autour na baautorité na biso mingi baza na bango ba Europe baza na bango ba Belge baza na bango ba Français baza na bango ba Canadien
tango mandara bango kusira mo bango tuba mimani bazongi kuna baza ba double nationalité ba vivre awa te ba famille bango baza na poto bango baza awa ka pour musala chaque week-end ba kinga bango na Europe ba ki ko fêter bango na lundi tongo déjà 6h ba kiti na vol ba ki na bureau et puis bango baza ko violer bana na biso bango pe bazo sakana bana ba jeune fille na biso awa po basi bango baza awa te basi bango baza na poto et biso ba auto za awa c'est biso nisiko to souffrir parce que bazo kumbaka bazo lingaka ba jeune fille na biso ozana mo copine na yo mais copine na yo comme bimana ministre copine na yo comme bimana tata mukolo fait rigoler il a raison sortir à faire rigoler za pour baninga ba artiste était faire rigoler à peindre tout ce qui se passe en RDC mbala moko à peindre na plateau à Gauthier si on avait des artistes pareils 10 les choses pourraient changer fallu aux la facilité aux deux fois au saranga ba ministre bato wana bosala ka cop siko comment fait-il aux international makambo muna kuna na poto tango yaka na Congo awa pourquoi pas que yebisa ba autorité na toka bon améliorer na makambo pour tika si longtemps na pouvoir bozana posa tika si longtemps na pouvoir mais mboka zo changer te mabule lo binga yo ba province interconnecté te ba ville interconnecté te ba territoire même na parlons pas beaucoup na territoire moko mais ba quartiers interconnectés ba mabule na ba quartier mais tozo futa ba impôt tozo futa ba taxe mais bon les autres de wapi boida pe biso des fois bino ba Congo banani ba to bo to tibino na bo gérer ça pour nous prévoir gérer ça pour nous organiser gérer ça pour nous arranger gérer ça pour nous signer gérer ça pour nous projeter et ça pour nous créer mais vous ne créez rien mais vous voulez gérer ce qui combien des années mais non biso Kinshasa ont la vocation ya ko interconnecter ba pays de l'Afrique tout ça la quoi chauffeur ko démarrer décollage ya nani ya développement Afrique et surtout Afrique centrale et tout ça ba plus tout ça probabilité ya ko koma riche na ngamuke et si seulement si to bongi si banzela na biso interconnecter ba province interconnecter ba territoire interconnecter ba ville et construire un aéroport, tout ça, ce sont des investissements. Il faut tout ça localement. Puisque si tout ça localement, bateau international de Bakuya, Bango Moko, ne pas que biso de Luka Bango. Mais moi, je ne comprends pas chaque jour, bon, c'est la biso publicité, na RTC ou non, investisseur tel, il biso marabotel, tout définir Bango. Vous en prêtez cet argent-là, pour vous ça, nango nini. Tout le monde a pu suite nangote. Projet nyon, ce boya nango, et s'il a raté. Même moi, na reçoit courage na relaxer bino di bosso na ndako nanga tout ça déjà sur 6 mois ba ça sur boulevard ngaza na boulevard ba hotel sur goudron 6 mois ba bebisa di varbiso so ke mbule no to comme na difficulté ko trandako o comme na ville pozongi pa na yo o comme na souffrance comme regretter na tikala ta ko na ville tout ce que mbule kucho na ndako ke musala te mo ko ki na musala te o comme musala za déjà salité pa ko bengana na bureau